Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mbote papa journaliste. To bimeli obriske na kati ya bureau na yo parce que tomoni yo na centre clinique Espoir oyo ekamama bongo pa ya mama Mimi Kumu okoyebisa ba téléspectateurs ya émission Bloc Notre Santé kombo na yo nani pe musani ozali kosala na kati ya clinique Espoir ya mama Mimi. Merci. Ngai kombo na ngai monsieur Konde Mwaka Joël. Nazali parmi ba assistant ya maman Mimi Kumbu awa na clinique médicale Espoir. Nazo sala musala ope mama zali ko sala ya phytothérapeute. C'est-à-dire tozo soigner batu na base ya médecine traditionnelle. OK, papa yebisa biso différence entre phytothérapie na médecine moderne ezali to ezali. Bon, différence ezali biso na phytothérapeute tozo traiter na base o ezali ya banzete, c'est-à-dire otolobi na lingala na bokoko na biso. Mais tandis que ceux qui tozongi na médecine moderne bango baza ko traiter na lolenge ya mundele. Yango eza différence. Yebisa biso avantage ni les na médecine traditionnelle to phytothérapie par rapport à médecine moderne. Bon, côté ya avantage na kokoloba ce qui total na médecine traditionnelle avantage ezali ke kisi na biso ezokota produit chimique yango déjà ezali avantage. Or ce qui tozongi na moderne bango kisi ezokota chimie des fois eyebaka ko créer ba nuisible na kati ya nzoto. Mais tandis que côté na biso eza pasi pona muto ba kozwa kokoso yango na o avantage toza nango. Phytothérapeute oyebisa biso babokono nini oyo tokokuta na kati ya centre na bino oyo bino boswanaka yango vraiment na lombango. Bon, na kati ya centre oyo tobengi clinique médicale Espoir babokono oyo tozali ko traiter ezali toza na prostate, toza na myome, toza na kyste, toza na hernie, tozali na hémorroïde, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, tozo traiter pe loposo, tozo traiter ba mycose o ezali ebele, ba stérilité ya mwasi ezala ya mobali tozo traiter ngo. Liste eza vraiment moulayi. OK, phytothérapeute yebisa biso bokono oyo tozali komona ya po parce que bayebi ke bino awa ozali vraiment makasi na oyo etali makambo ya po bamafuta oyo botiaka oyo bato bazopakola mpona kolongola batampon kolongola banduta. Est-ce que boutilisaka mafuta na bino to eza na bamafuta moko spécial oyo botravaillaka yango na ba usine cosmétique oyo esalaka bamafuta? Bon, nde kaka mama Mimi Kumbu alobaka eza na mutu monte na Congo awa alobaki asalaka mafuta ya ye moko. Non, biso moi tolobaka vérité. Toza na bandeko oyo totravaille na bango en collaboration balukaka bamafuta oyo amalamu herba ye nango epa na biso nde toza na bakisi na biso ezali ba anti-hydroquinone. Même si ata mafuta ezalaki na hydroquinone ya makasi
to sala ba mélange na biso o mama Mimi Kumbu salaka okomona ke et atténuer o ezali dose ya hydroquinone o ezo permettre mutu moyen abeba ezati o pe déjà beba ki ezo ko eba ko réparer en dehors na yango toza pe na ba poudre na biso to salaki yango ezali o tozo benga anti soleil même si ata ozana moi ko banga no te so pakola otambola sans problème. Et bon, ba poso nenge salaka moto poso ezika na mafuta to elongezika na mafuta soki akomi na kawana akoki koya na centre espoir to moto abongo bo simbaka ete. Bon, il y a liboso soki mutaye concernant problème oyo tuninga ya lo poso eziki na mafuta to na batib ako passer liboso na consultation il faut totalai to eba kango ezandenge nini gravité nango soki to consulter soki kosenga to sala examen to sali ou to komele mbamo bakisi na biso tozana anti-tampo oyo ko permettre ye po ebongisa ye po c'est-à-dire po o ezika ki wana eyeba na kobonga ya sika ebota to pesi ye pena mafuta o akobanda ko salela na savon na biso oyo mama sali bakawana parce que tout moni na kati ya centre espoir bozana ba minganga moderne na binomoko tango bozwa kaka ya bongo bosalaka ndenge nini boswanaka ye tous les deux côtés to botindaka malade bayakaka esika moko. Ok, concernant o ezali éjaculation précoce wana eza nango inutile ya transférer na département na biso mosusu ya médecine moderne akoyaka kepa na biso na niveau ya tradi tosali les fiches aleki na consultation soki esengi ki totinde ba examen totindaka parce que éjaculation précoce eza na bandenge belé o eza na ba cause nango mutu mususu akoki koza na problème pe ya ba infection mutu mususu akoki koza na problème ya hémorroïde mutu mususu pe akoki koza na problème pe o ezali sur le plan psychologique nde tokoyeba to questionner si il s'agit totinda ba examen totindi après ba examen tozwi résultat nde tokoki ko prescrire ba produit pour que alandela en dehors nango toyeba pe ko mutu na régime alimentaire oyo eba kosunga ye. Est-ce que soki moto aye na éjaculation précoce obandaka kotake cause to bolingaka boyeba vrai problème oyo esalaki moto wana koma na stérilité? Bon tolingaka nu toyeba bit nango parce que eza lokola nakozwa d'être exemple place mobo succès salami mai succès wana memi mai tina kati ya lopango oh yo so weleli ko pepa mai okangi succès te ba ke mai kozonga il faut ko bandana ko kene na bit c'est-à-dire place malade et outil au trouvant et puis on est traité oyo comment on appelle ça éjaculation précoce to malade o déjà ba ki ko bota mana kati ya problème wana. Quand il y a une éjaculation précoce, traitement nango, ce qui monte au boîte basé kolando, mokili mobimba na info 16, ou ebisabiso, ce qui monte bandi traitement, à quoi il la assurer, bokonango et quitter na combien de temps? Bon, na koki koloba, tout est au dépendre de la gravité, il y a malade. Il y a d'autres personnes à koki koya pesi plainte nae. Bokonone sali un mois et sali 2 semaines. Il y a aussi d'autres personnes où Bokonone sali plus de 2 ans. Bazali. Concernant bande comme sous topé ça bango traitement il y a 1 semaine, bamsou il y a 2 semaines et zappé na bande comme sous bakenda na traitement voire même il y a 1 mois. On a koki ko rassurer. OK, to komi vraiment presque on a souka, o koki ko rappeler bande ko bazali kolanda yo. Plus na libanda ya mboka akoki kosala ndenge nini po bakutana nayo pe opesi numéro ya téléphone pe na mwa salutation ya bato bazali kolanda na libanda ya mboka. Bon on y a surtout alingazwa docteur Joël Konde o azali médecin pa Mimi Kumbu abengi na plus 243 89 758 32 64 na bandeli plus 243 89 758 32 64 na pesi bambote nanga na liboso epai ya patron nangai mama Mimi Kumbu place azali kuna na Luanda na pesi pe bébé nanga Arma Konde bébé nanga Antara sans oublier madame nangai Perle Bompema na saluer pe famille Konde Mobimba
famille Belezi, famille Mimi Kumbu Kisoka, sans oublier bande konango surtout bazali banda ya mboka na linga bango mingi. Ok, mot de la fin au ça se adresse et esika bozali to ba site au bande konsusu wakoki kozobino bazali kolanda na ville ya Kinshasa. Ok, merci. Moi ya fin nanga ezali napesi d'abord nzambe merci oya zalaki nanga na début ya émission pe ya komisinga na suka ba onyo surtout baza na posa ya kozwa biso na banzela ya adresse tozali na Avenue Mpozo A30 Matonge Kalam wana ezali na Kinshasa. A part wana tozali susu na Njil na quartier 8 na Avenue Collège numéro nde kimi mes référence ezali agence ya Western Union musika tena église ACK to bamoni biso pe na Luanda tozali na Mabor kuna na Angola mama mimi aza kuna akoyamba bino malamu bandeko onyo surtout baza komitungisama na ba maladi oyo touti ko cité ba hésiter te baya lobiko ezali awa na clinique médicale espoir babenga biso na numéro o na bandeli ezali plus 243 758 32 64. Bye. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine,